la télé bi bosa tombo nanga a gangi le bona Jésus bosa tombo ya Lazare abendeni Kalouji ministre sors allez prends ton lit il marche les aboué les Abakouk je suis ressuscité qui moi au nom de les Abakouk bazinga batanga mana sali kunda basali basalami ngale makunda batoire de bakunda kinga mais là l'homme le merco asali ganglion obi ganglion a gangi asali ganglion mutubile bimsum do bima bimsum ngai merco na yolo na sali obengali bimsum ale jwa kata lili lumande le kai grand chanteur à mboka Mignon Abraham oh le mec nanga so na lekine émission na profiter pe na pesa ba merci na comme so pa ba cook alobi Kalouji film oyo bo tourner senga yekuti pona yeke ngam na lo ba bengai oh kezaki ma vision na mam semo ko na Vincent Chemise OK alobi film oyo fait découvrir orchestre nanga ki na un orchestre OK et bi singa yango alobi film oyo na pour nga tourner la vie est belle à part Papa Wemba c'est moi. Wow. Film oyo vous peta donc ça dit on regarde malamu na tournage yango et puis là rekoti abi Kalouji film oyo vraiment na imité et faire découvrir orchestre nanga pas batuke na mouvement Babakouk boza bondo te boza peloton baboka na commentaire boza ebele Babakouk doki Babakouk boza ebele quand le bino boza bondo to boza peloton boza ça mutatimba a comprendre na lobi na ye bo pesa confiance te na bato ba libanda to musika la robengaka mutu moko boye bolinga boule po aya ko finga ba collègue na yo yeba ki enregistraka yo ndeko nanga mwasi oza kombo munene na mboka na minutes oyo wa kombo mais okopiraka na mutu moko alibanda mboka opesa ke information yo okonfia ye mais nde bosolaka na ye ya enregistraka yo aoselaka mokobo obebana abimisa biloko tu oyo bosolola bamission nyonso oyo otinda ye banews nyonso oyo opesa ye alango na telefone azelaka mokolo oyo bobebana mpo atanda mpo avideo. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa ozana besoin olia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotata banate adresse za se moko restaurant la Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin alia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin nalia madesu nazala besoin nalia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta bia ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko la Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle
yoka adresse yo muto numéro bunga limité 7e rue résidentielle au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Mona la Sédoise et Zawana planios aux avons besoin au Kolia et puis sauce bolognaise pesadi Yemoko Mama Wabi la Sédoise la patronne Yemoko Namakusa venez manger bio Olingi Oya Kolia bio Oza Libanda Mboka Oye pendant ma séjour na yo ko hésité te yaka na restaurant la Sédoise bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba donc je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kin Marché avenue Zara Kin Marché Vénus dans ce comme quand limité 7e rue résidentielle au tout cas avenue Vénus numéro 30 au monde à restaurant la Sédoise au Kobeta billard au Romelelo comme Alili ambiance ya gogo au lié bio au Melipe bio au Silicipe bio place pe à repos ezali ba salon veille pinabiso ezali au lingi au pema au mela moi whisky au mela moi champagne au mela chicha donc au cause à la l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio chez la Sédoise bisous ngala ke kolia na tonda penga na vimsa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio soki oza besoin basalela yo surprise ya anniversaire oza na poto oza na Afrique oza besoin osala mama na bino papa na bino mwana na yo copine na yo copain na yo lesi na yo osala surprise anniversaire babi tozaka na Roni Events eza wana mpona bino nyonso Roni Events eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde baosala bino surprise maintenant zozo ilustrelenga bomona Roni Events eza wana partout oza baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina donc baza na deux adresses so oza na besoin kende omona bango sur place pour que baya osala surprise na mama na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108 je répète plus 243 80 86 32 108 obenga bango okuta Roni Events eza wana pour la million so pour nous au Kenya sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina so comme na Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108 en tout cas c'est la meilleure Roni Events baza meilleur bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango awa nzamina nayebi tisiko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka lobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yebukoke ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo babisi awa opiso tumu na biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango
FBT misalane kazinjo Makemba soko che bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami toki Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène. On a le babonné de Rolex sur ma perruque. On a bon mon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Pour so ma perruque na yo. Pour ciao robima chic robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïkola Sabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo, ozala un peu propre, mais écoutez iso penza makasi te, donc eko garder teint na yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, toza na ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, le numéro de Bisso à WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle je suis cette émission. Devant vous, Barizi Baza, monsieur le journaliste. Merci à Sal Martinez qui est derrière la caméra, qui assure le son cadrage image. Je ne pourrais pas dire aussi un grand merci à toutes les personnes au Batal Arabiso de partout dans le monde. Merci également à tous mes partenaires fidèles. Merci à maman Nathalie Fikipo. Il y a Papa Paul Fikipo FBT. Je ne pourrais pas dire un grand merci à Madame Rokia Kamara, petite sœur propre de Madame Alima Kamara, mère boss. Et je pense également à Maman Bizi Mondele, maman présidente et à Force Tranquille. Oui, Maman Bizi Mondele, maman présidente et à Force Tranquille. Coucou également à mon papa Willy Claude Djama, vieille depuis le 11 de l'appel. Benganga Irosala grand bien et je dis merci à Malik Arafat Moyaya et coucou également à Yannick Chamba Goton Bossamboka de comme toi n'existe pas Maman Iguette Kamazi Yamotema Babizou et Belé Gilles Molampout mon papouche mon papa adoré en tout cas reste là toujours aux côtés de ton fils et merci à Shekina Vumbi qui te repétaille et merci à Jérézina la merveille mon mamie Gaël Fundomena Mahamutu Kitoko. Alors, toujours on a devoir en abino, toujours on a la bino info. Aujourd'hui, je suis avec l'un des artistes comédiens, c'est plein descendant à José de Londres, maman bébé. Il s'agit bien, bel et bien de l'artiste Kalouji, ministre à Rankine. Kalouji, tu pas donné moi un solo là, parce que surtout plus les abakouk du monde en tout cas. Batali Tali Kalouji, moi, Mikolo, on a film. Batala qui est la Mamundele contre la philanthrope, Azaki, on a Mignon Abraham. Et le film au besoin de l'homme parfait. Et la carte les abakouk de SB a joué les sous en tout cas. Moi, batou ba commentaire, moi, batou ba bengi benga, tonton Lukai, a Kalouji, Mambe Bele. Moi, ba question botine la biso to tourner, on a vite fait. Et ça, la biso bien. Ça, si tu partages le même langage que moi, Fongo la biso, je dirais bonjour et bienvenue. Kalouji. Ouais, bonjour. Barizi, mon ami de longue date. Ministre Aranki. Vraiment, ça nous a plaisir. Hein? Et mon réellement vivant en haut. Parce que tout le monde est chemin haut. Bino boyebi makambo to bandango. Si. Vous allez na biso. Vous continuez toujours vous allez na biso. Exactement. Dans les bons et dans les mauvais. Parce que Moukileta Bolaka bon. Dans les bons et dans les mauvais. Boutou Moyi. Tongo pokwa, kolala kolamuka, koseka kosilika. Vous comprenez? Eta Bolaka de. Moi c'est Mobali. Vous comprenez? Ndoki chrétien. Païen mopagano donc. Tu vois là pour rigoler vraiment. Merci na ba abonné non nyonso pour la biso. Et puis merci. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Bah t'es belé.
babenga ah Kaluji abunga ngai swinga or nazali marobunga peut-être na makambo ok nazali vraiment ngana kamwe kutu babenga nga ah mais nini babenga yo les chouchous des Abakouk ngai yo ta ba film tourné te keta na ba commentaire babengo les chouchous ngabi ah ça dit bayambinga bien voilà et ça c'est ma toute première fois na joué na ba site c'est ba na site ya icône ya théâtre na minute oyo il faut qu'on se le dise parce que ceux qui montent pesa le meilleur azak au sala makambo ezomona na monde entier tozela te adaye pour toi kokumisa ki azalaki grand azalaki vraiment boye nde bosala pas venir biso idingwe vous comprenez donc maman si la bisalu na minute oyo eza ba cook nde ba diriger internet OK vous comprenez au contraire na musique au mona bazo bomana kuna bazebele au mona ba warrior au mona ba gaulois au mona ba spiritas au mona ba wengemen et puis au mona pas ibrapé au mona pe ba contre-maître OK pas igebi na filet au mona ba les abeilles et les autres mais pas maestro pe ba villageois en quelque sorte vous comprenez ça dit au mona vraiment que le théâtre donc ba cook bakangi internet donc bakangi internet na bisao mais to bossanité ba peuple msusu oh nga nazomona les Abakouk na sali kaka deux films mais na studio bayambinga et puis babenga les chouchous et puis il on a sepeli pour na chouchou oyo na qualité loko ajani owe rappé abelaki ajani voici les chouchous mais ajana ye baboye akale mais siko ngai ndenge Babakouk babenga après après concert parce que concert est silio yo na lengela kiyo mais ebika air voice du Congo ndimwaka kale pe ka lorwa te nga za siko les chouchous Babakouk on a qualité ça dit on qualité pourquoi parce que tous les films oyo Mama Sila na Vincent Chilouise na Dino Serge ba ochangai ça dit na opesa les meilleurs ba mona maki na qualité on a lui qui na chouchou oyo on a qualité le quoi ajani ça dit na bunga ki moi trop parce que ba réseau za ki belé voilà o mona ki banda kutu obiki ndako so na koti ba yambanga ndako so na yeba yambanga ndako so na yeba yambanga mais na banda Congo basala ki système na kati boye ba sala mais libanda ba tie fermé ok na kati maison et sala et fonctionner mais na libanda ba commune ne ba kuma ouvert na fermé mais ba ko na ba tie fermé mais na kati boulot salama ngaka na bina bitambola tambola na yo mona porte moko ba tie vraiment ouvert au côté pour moni pe côté na moni pe makambo salama mais botika na grastifier yango vraiment ba cook ba yambinga na parler na bango na moni na ba commentaire parce que na ba film na ba grand acteur baza à l'occurrence na yo moko na mona kio na mona ki Betania Mama Mundele et puis ba vieux Batasi ala yemo Mama Sila zalaki si azawana ba Michou baza grand chanteur mboka Mignon Abraham oh le mec nanga so na leki émission na profiter pe na pesa ba merci na comme ça pas Babakouk alobi Kaluji film oyo bo tourner senga yeko pona yeke ngam na lo ba benga yi oh kezaki ma vision na mam semo ko na Vincent Chilouise OK alobi film oyo fait découvrir orchestre nanga ki na un orchestre OK et bi singa yango dans un mouvement non Mignon Abraham to ça na émission alobi film oyo na profiter na bisa mams là de tourner en haut tu sais qui na énergie le col Abraham azaki te OK mukibi Kaluji mon film oh ngana ozongo le col la vie est belle pour ngana tourner la vie est belle à part papa Wemba c'est moi wow film oyo ko peta donc ça dit aweka ko malamu na tournage yango et puis là rekoti abi Kaluji film oyo vraiment na habité et faire découvrir orchestre nanga pas batu qui na mouvement OK pour battre ba kanzana longo pas JB à la mouvement film ana vraiment et ça libiso bien
na pesi pe Michou la star il pas pesi les meilleurs na batu tout ba jouer na kati Ibrator contre maître qui des États-Unis OK batu ba comme benga ye il va tourner film il va habiter c'est pas moi non c'est toi batu les captifs va dire non lui c'est mon lipa ça parce que Abraham na il va luka ba kokana voilà il va lobby papa na zui ba dérangement na film wana ba ka sanga na jouer ba peut inspirer Vincent Chilouis dans la deuxième film maintenant la troisième film maintenant la cinquième film eko ya bon moi la paye Ibrator ça dit vraiment merci non y aller en plein alibi aza prêt à jouer oh on y a tapé kunga on y a ta kunga repère les meilleurs on a don dédié penezo beta ceux qui peuvent lingi bolongolé la corporation pas artiste complet bolongolé pe na musique bo tie pe le quoi shege bo tie pe le quoi patron moto ya mo be anda quoi jouer à jouer donc vraiment les Abakouk merci ne bo pesi biso opportunité voilà biso pour biso de na ba José de Londres sida bileli vous comprendre biso bundi ba guerre wana na maki à l'époque Hans Luzolo Fantomas bazo briller et puis il a briller toujours Fantomas Fantomas muto asala ki ba congolais to découvrir Maribel humoriste congolais beta na Maribel na ibisawa à l'époque 4 ba plateau ba TV5 qui donc kokate voilà il faut tout plus ça ba loge pour na bango exactement si on a ba Mike la Duchesse ba kangi mokili ba Igor 2 minutes ba Di Caprio ba président Zigura vous comprenez mon pense que nous on appelle fiston sai au lekate da kangi parce que biso to yaki au moins ma cédé billet tellement Kalou Jimini Sarankini on s'est démarqué donc comment nous ministre Sarankini nous aurons pas José de Londres Fila bilele OK abinanga yoza ministre Sarankini pona mona matete wana esprit oh moi matete mona matete toi la matanga ya bedingwe toi matanga matete kufi on peut na leka pe na matete donc il matanga afana na mongo ozomona donc quartier ma avait dit mongo on fait des amours na mongo OK chez bango matanga maramuto za wana OK donc ça wana na ba honorable ya banza mona nene bato ba pesa fierté ya matete ba nono Fuji ba Ibrator contre maître ba pasteur Moïse Mbiye ba vena so ba Karmapa ba waze quoi bo vena so qui somida nataka ba champion matete ba champion ouais ba so qui mikanda somida oyi na théâtre bo mona ba Masi ya Nyembo na moko Kalou Jimini Sarankini za ba décor ilunga baza ba Mobiki si junior si fort Mobiki si comme ça comme si poto le roi ake na Dimaret tu es où je suis à Paris vous comprenez donc ils a fierté na biso matete voilà alors ngai la mona ki ba départ ba tunanga ba kendaki est-ce que les quoi mona mawa vous mona ba groupe salami ba kai salami na ba PTP okoya kolela pe mokatete chez batu vous comprenez ogarika yoy yambo bano mona soki Hans Luzolo aye na sala ala mutunanga pas Hans Luzolo et l'équipe a filmé belé na otala vous comprenez pas elle ba site belé bon tu film avec 4 épisodes du boué 119 vues 92 vues mais page officielle à Hans Luzolo so tebord gomo abina jour mo 100 000 ka les opumbo et on zomo ki ngana Patrick Ngambe to boye so ko kemande pa ya batu ya changa na filme mère changa na filme to garda kaka yoy vous comprenez mais l'air les Abakouk maman Sila à découvrir abi non Tanizawa azala wana yango na ye les chouchous de tous les Abakouk ngala opesa ba loge na bato ba pesi na valeur exactement bayambinga kopa mai bayambingai mama Sila Bisalu na pesi au merci na confiance Vincent Chilouis Serge Dino Luyeye vraiment na fana ka na muni famille Kazu famille wana bango bayini makambo ya ba polémique te abinanga moni biso ana poto total kaka vérité en face total ka les Abakouk na SB atangeli anga comme ba rési OK ngana na mu rappel les karaté mais maman na seranga numéro ya moura OK maman Chantal Kazu na pesi maman Chantal Kazu maman Mireille Kazu na pesi mbote et puis maman Adèle Kazu Bernard Kazu vous comprenez ba binanga bango batala kaka batabakouk c'est boza bino boza mobondo to boza peloton
Baba Cook, tout Baba le Cook, monde. vous avez bondo, vous avez peloton. Baba Cook en commentaire. Vous avez embellé, Baba Cook. Donc, maman a dit, Lukela nga numéro ya Moura. Nga masalanga Patrick Ngambe, a Tindelinga, na PCP Maman Chantal, a bengi pe Moura. Basa les programmes, il y a Kozonga. A bien tala radio, la tala Barési. Ok, Maman Chantal Kazou. Maman Chantal Ton petit mbote. Vous comprenez? Donc, Baba Cook basé belé. Quand on a dit, vous avez bondo, tout vous avez peloton. Tes parents sont basés ensemble. Basé ensemble. Parce que ceux qui ne peuvent pas warrior, au moins Baba Cook. Ok, pas Baba Gaulois. Maman Julie Kazou, il peut encourager qui ba film albi dans les abakouk polémique exacte ba film moko éducatif. Voilà. Et puis image na ba site à tous en bouton et long. Na habité ba pareil on ça sur comment je donne absinga longa c'est plan les abakouk na SB image na ba site. Ceux qui libanda, ceux qui parlaient, il y a des normes, parlaient des normes. Voilà. Donc, tu vois, carnet, des rôles comme il se doit. Vraiment, une fois de plus, vraiment, voici votre chouchou. Boussala Ngaï, ne Boussala Batoutou. Voilà. Maintenant, notre chouchou, on a qualité de quoi à Djani. On défend des minutes souk. Toujours. Voilà, ministre Rankin, tous sont à moi, Sima. Mais déjà, dans le théâtre, il y aura déjà Anenini déjà. Et puis, pourquoi choix à José de Londres? Bon, moi déjà, nazalaki tout le monde a bandi l'air et ba acteur mo balongwa qui pas fait na biso modéro ba pamphile mamboini. OK. Pamphile balongwa te balongwa qui pas ya pas fait na biso muta masebe. OK. Là balongwa ba pamphile ba canto hein ba puissance et les autres des pamphlets au sala mouvement na matete 2009. OK. Toujours répété sans TV. Répéter sans TV. Attends, une année, information, tu répéter dans ma belle, dans l'école, dans l'église. Après, tu as une chaîne Moboé, RLTV. Oui, bien, il y a Roger Lumba là. RLTV. Tout ça, bagag, bagag, ake, azu sur Raga. Là, azu Raga, après, tu as bundi, tu as numérica, pas fait de ceux qui bambichito. Après, di chakalambi oya gifu qui a dit et puis ah kaluji go posala neza nango bien mais era mutu mo blesso no mona ye na mona kayo jeune wana a évité que de là aza grand prêtre a bege jeune. OK. Jeune mo posala makambu de moko so kepa na ye et simba ah ngabjela ngona abnanga alonge paza bagi na be sobe mais ba kaboni pene sobe babe alinga mabilamba fort ngabi ah José de Londres bien wana José de Londres bi kepa na ye ki yona ki yeso bosanga ne ça bien quand nga lobaki na ye maman on tout ba répéter na café géant na limba na yo ya test wana na café géant ah na binga na sala test nga na répéter belé il faut transfert nga sala il faut test il faut transfert et puis na aussi le transfert les plus chers à l'époque. Naïb na kuta modérum tapé sa répétition na standard. Na répéter modéra kabwani school. Les l'ont répété grand porte de Londres a répété. Ba comme c'est les messages na parlé que ah petit moraye so kangi misuyo. Zera. So kangi misuyo. Déjà kala on va déjà répéter déjà na boula de Londres a déjà parlé. Na tala rapide peut-être vraiment péter. OK. C'est-à-dire donc il y a des stick na ngada pour na matete donc il y a bagarre ba forme déjà au moins ba massa na ba bogali bongongo ba trezege mo wala bogali bongongo ah Turquie ana Turquie mais mito na Paris à côté déjà Paris OK bogali bongongo na pesi mbote ah il va te belé ba trezege mo wala ishimata ba massa na ba ngona ba mettre liboda na bangola ça dit to bomona na ba forme vous comprenez que là dit chez Kalambi dès à découvrir ce qu'on va théâtre c'est OK kuna. Et puis nous avons un plan pour ensemble. OK. Et puis nous répété. Chef rap il faut que ça rapport pas mon mouvement. Rapport à maman. Ba beteli pesi de bilé les petit moyen wana donc yo kaka so kangi miso. Ah, avec à répéter jour mo aïe rap. Première fois na mona mutu. Ça on a répété 4 mois. Tu répètes 3 fois par semaine. Pas fois mon mutu abandé la bilamba te. Tu répéteras net tu répéteras lundi, mercredi,
vendredi Eh. soir aye rep Eh. chapeau sika lunette sika bodia sika blouson sika mbata sika ceinture sika plan ça sika chota sika si vous répétez mercredi tout est sika et puis ça c'est anda ndonga biso ayaka rep na biso to longo bilamba to comme la tena scène abimaka boya mona ko bino bolati boya kokana boko tutana boko tutana faux parce que comme ndeli Sophia beti bo mercredi abeti bo nati mardi nga jeudi na kit là la zonga na luki ba pla wana po yema na loba o ade farata za rogeye artiste o ade farata za rogeye bo kende oui faut déjà défendre côté cette idéologie artiste o ade farata za rogeye nga so na kit mo na luki so na kokana so te mo na defata polo ata chapeau o ya lataki jour wana ko so na ye nango ata la mais boro na beta ko jona pito ye nango siko ya si ça répéter ya bi mara déjà kei bino nous bo filete la bi olata la bi olata ya mona ngote ça dit bino bo na ya lati mais ndenge bino bo lati ya mona raté grand esprit bongo ti pe faire ko découvrir mais tant que moi matete ba no mona ba pièce ya ba no beta anoni atablo solo te mais ba mission dozo ko defa forme pas prise OK musicien baza ko nga mona ba chambre boye ba okudia salon gaita chambre formée ya José de Londres chambre ya forme ya sila bi chambre wa ya nanga ya José la pesio moté mais ba mimika be ya ba Aida Junior Mobiki ici ba pisha kumbi maso moi pisha king pisha grand point de vue de loin il passe à la die sobé mais ba kena ki Suisse ba lui mais ma rapport no na kin ya ko pe ka za na Suisse chambre forme mais on a zo beta te e so payo mais ndeni ni okemba me venu na chambre ya ba forme ve ba tongo fort surtout Mobiki ici et le ba masese qui me venu na chambre forme yo zo beta te ndeni ako uza soda otile lo zo défendre toujours idéologie ne jamais trahir ba tonga mais yo ne zo défendre rave pour ana ba forme sous sa bosana mama ile na manzila na Amédée Manzila bayebisa nga mais ils ont mutu moko boso bengi de Londres a rotiloma ata 30 kg boye DHL ekini grand pour de Sida Bilele nga za soda on baki na retrahir te tina dernière souffle voilà nous sommes toujours ensemble donc c'est un peu ça est-ce que aujourd'hui on monosco na scène et puis a validé yo na ebisio la raye ba balaki senga okadaki akida na idéologie na nga ce qu'il faut matanga na scène pour à découvrir nga atanga kombo na nga te. Si les soirs, il y a un chapeau, lunettes, blouson, donc tu sois chez vous. Abeng a comment mututé qui matin na scène, ataka musapi. Pour nous voir ndeni, pour na ranger ba basi, ranger ba mibale. Ce soir nga mataba moi c'est atika. Suna wata boy, scoop no bon pour na nga. Ça dit nga tu me fais na ki musique. Abanga mututé oh mais tu as dossier batundeni na beni pe siko matete na beni pe matete na bi siko na mouvement to kina ba chef na table kuna chef à répétition chef à mouvement na disciplinaire masa na danger chef le monsieur lycée que Patrick Ngambe tant que metteur en scène azawana ya pitu ne pas na ko de petit frère propre mais soda mulongo azana poste été na nzele moi Daya Valérie ba fandi ko na bureau tout mo vandi mo so vanda na bureau tous les téléphones étaient na bureau ba vandi wana so grand pour ta vandi kuna anga matana na scène artiste on a là tira son abeti kara na tibu na abeti kara insister ati api kara na mo nesko a là tie avoni na abeti kara akiti siliboko n'ebiso na kata café géant on doit le battre silence acheter les soucis. Parce que là, on a mis ta carrière, on a bois on a dégagé. C'est qu'il fallait ma chef, bazoa, lecture. Que papa, matin scène, voilà. Ce qu'il dit bah. On l'a balqué le banquier. Bon, dit bien tout, non, bien, on a bien tout, sans esprit. Vous avez compris, non, on a hier à matin liboso, on a fait le banana matin. Non, bien, on a bien on soit. Panique, papa, matin, c'est bon. Oh. Nga presinga so tu presinga kara tika skobu ba chef on a panique ta papa na bo parce que respect ya ba Congo luzitu kaka kena ni boso
ate siko bafille après siko Valérie oali chef apesi persona makufa abini scène tomate siko komi toi personne na scène so tozali fo alba action ti tutemi soka ka iba fondika a comprendre que bureau ba ki diba ati boto bokita bolo bokita akitisi bango bazoka basoda mulongo donc nga fona lobola bango action c'est-à-dire a coacher bango na esprit mais ba komate te mo kozo ba action te il faut comprendre que action bo pesa biso comme no baba chef te ba na lecture akitisi bango ayimo ati sko donc il faut ba action sko tona musapi ya go siko ga mona beta Valérie wana sir okopesa na règle na tiebo sir okopesa na règle ce qu'on a kana ça qui nango à perdre tu as boniko boni ba bêtise boy ngana muninga to ba bêtise c'est ce qu'on refuse de jouer on a été prise c'est une grosse règle là il y a une démoralisation à démoraliser esprit na a senta a boudenga na zebi suna na moroto lisusu te certo que na église ba pesa biso d'invitation ce qu'on a posa pesa na règle non na lat na kata d'invitation pour na pesa ça les bêtises maboko na so ba bêtises maboko na so pour ça c'est qui a barre a ko seka parce que là so ba bimoni présence d'esprit à la rabine te muninga bêtise yo prise na scène il faut qu'on yoka il faut ça la écoute c'est ça alinga loba nini voilà kita bobetele maboko pa siko yako sala ki vie to ban neko kuta ba ki na film moi 13 épisodes et comme dans 9 épisodes to tourner jour boy a comme na parler bouté na ndoka mama loso na kusi mama rôle na bouté na ndoka mama loso na ye ko jouer comment quitter comme le niveau que c'est tout ça des films ba tableau après faut répéter en côté quand tu double nga peut ça image de son jouer ndenge ya jouer na pièce là retourner pas répéter de bo briefé tableau na nga na Martina beta ngona scantouse là to que des tournages presse à ko sala ndenge na sala kisiko abaki c'est qui spigle OK ala mi siko atongo siko donc atongo siko qui de Londres ça dit à comment na confiance na nga na façon moko to comment on na prise na misu yanga la vanda bu pose avandi kuna so ba pesi tableau so na boya mon esprit ma prise bo kata non o ngam na boya ba tableau ngam na boya ba tableau so ti ma tableau ma boya so ba jouer ko so na tika prise ngana longo c'est ka ba tu so ba sala bo to meka so ba sali bien tika prise na ta ko prise tika to ti tableau nakina boulot ya mabe suko na ngota ke mbiaka ala zwinga akomisinga bras droit OK na bo fonda chez na lemba tulunge lemba to e bandal na sala kana yi makambutu ko ta laksinga ba kester ko ta lakisinga ba vena so ba vena nga ba mede manzila muta laksanga kumu ya pape ya mère rêvé père ba BBC Lukamba sida bilele alaksinga ba vena nga à États-Unis les pétroliers de Dallas JP Kumaluta obiet les pétroliers na kata ba Dallas va laksinga ba tebele ala singa ba tebele ba tumsupi ba bosa na pe biso mais au moins na ke vena nga JP Kumaluta ti lelo asala bengali donc c'est là bien vraiment asala bengali parce que par rapport à l'anguila aux autres idéologies par rapport bon biso de la matete déjà l'anguila bandoko tono be ngo code sikoyo na yebite boga afeka ngo bogali bongongo je suis tout na point na mona abeti ba rumo boy motoliongo ngaba banyo kalongo ba plaire Jacques do na berge ngalema kamanyola na bendazo lipamboli ngosona bien yolo mnoni première fois que la ngina mato inanga niko pa boga après que ko super masa mo boy Chez Longomba aki pire petit ya Fuji OK parce que là na yé standard donc on langila ya danser pas de Londres
nayebi kuta ke bakese balobaka ngo nayebi bango te nga place na découvre siko tellement na komeko kangama na boga abisinga te ezana kaka langue mais to remplacer bakombo babatu bakombo ya bakombo yelo kana muto che alors tellement nga pe na tanga na collège nayebi ko développer be langue pour tanga na Saint Théophile na limba Ah bon? Na nini wana? Kalambai Ngape avec papa Finda notre Dédé qui est là Zali qui est le papa Finda parce que na bandana na Saint Théophile na rokende na groupe scolaire ngai na tangi na Saint Théophile tala siko Saint Théophile so 55 au katani na bisofo liko ngai ko na 55 na leki na ngana ndinga libanda me na Saint Théophile na katani na yesko ITC Kamo aïe 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 na yesko na génie tas comme dauti Saint Théophile ay Kamo génie na corriger na prof mat na corriger Enta school na yesko langila nayibi da une grande partie school na yesko de Londres mama nanga kuna so liwa ventricule petit na ya danser mais nayibi ba mo jumo boye na beta be presse pour langila mto za danser mo za tie so o be créer ba mo créer na beta be presse bord là va te couper la ndinga bord no bagini pour ngam mto boso ko nana ketchup nga ko so na langila mto boso beta ngonga. Ok. Donc je la pose mais effectivement me donne besoin nana ketchup. C'est quoi yo? Pour ça non te couper yo. Nana ketchup avec sketch. Nana ketchup pour la faillite. Ça veut dire quoi ça invoqué? Abisa ni gabi ketch. Ministre Raki. Il faut saladi. Nana ketchup. Ma bien. N'habite nana ketchup. Na beta pe ale nzambe te wana pour nta beta ngango toke la question da pour na mikili le raye abi il faut que tika fleur na tombe ya vieux caisse ki ba kanto ba ça la die sobe engambe zaki mamba te beli na abe Jean Léon Kachoko abi wana ma grand muta Kester abe Jean Léon na famille Kester toke ti métropole. Tu écoutes ce grand prêtre mutasala kera na biku mutasala kester azala Jina wa Jina. OK. Mutasala kester c'est Jina wa Jina. OK. D'abord quand tous va ramana tout fait que ça beta rana ya Jina. Diboso ya tombe prêtre ce qu'il faut donner beja ba fleur. Habiter de Londres au Norvège. À Rota Chomba la Kashogi Boeri Teles, il faut prier. Parce qu'il faut faire ça la prière avant que fleur na tombe. Na oka ma prise ma banda ma donc biscotti to luto za resa Hawaii to Venezuela pour le mona mutubili na biscotti Vietnam na ngalema asaki daichu ngalema na zaki musika sika grand lointain mais lelo mbele na commissariat Hawaii na acha to fleur rose ngalema chikose Alain Nzambe a Balotelli biscotti Toulouse. A Balotelli ça joueur Balotelli. Ta na bina prise Balotelli wala bi kasi nzamba batela biso tout za Chico c'est Alain Nzambe a Balotelli batu Toulouse Bazarias Hawaii na yamo après na mouvement c'est ça ma abeta mangando Alain Nzambe Alain Nzambe bisobe Toulouse Bazarias Hawaii nazaki musika sika Vietnam basali daichu lelo mbele ngana commissariat na acha chumbala Fleur Rosa Alain Nzambe Chico c'est Alain Nzambe a Balotelli batu Toulouse Bazarias Hawaii na Jina wa Jina na batu bazaki to beta maboko parce qu'on a landeli presse Balotelli yabi Nzamba batela na yambaye na presse oga Spiegler okota Alain Nzambe tasko Alain Nzambe fala boraka Alain Nzambe a Balotelli c'est compliqué nga pour le Alain Nzambe na yebaki mais Balotelli wana donc la presse to kina nga na kota presse na ketchup ya kota nga Balotelli après moi ça n'a pas Dino Los wana a développer l'angila ayibi biso plan ayisa na oba syllabus. OK, ouais, ça on va comédie boy. Ça la ma journal l'angila. Journal oui je connais. À la moment là boy. A développer l'angila, ya terre la l'angila. Ya ça moni biso angumba maka. Bakolo idéologie. Est-ce qu'on a développé? Papote na l'angila et boniti suka.
Il y a côté de Sylvie Mampata na kati Sylvie Mampata. Donc merci. Donc merci. Est-ce qu'on bien en Sylvie Mampata. Donc à développer l'anguille pour moi l'anguille ça langue moko donc où t'as l'anguille là? Bon laisse-le comment on dit là pour ça singaté il y a alors que des King Range pas avec caisse. Alors qu'il dit pas avec caisse. Si on va faire caisse pour nous mettre à code. Code balangi la bazoe là et gros sont appelé place de ma berosa là on y a ti boy mutu pas comprendre maman OK babeta ce que pose parce quoi à yibi à développer vous comprenez ce que batu pe oh no kende ba repa keste ba mona ke bani nana ngana ko mona pamba sana bugali bongongo parce que so le bongo ya ko alors bongo ya simple banyoka longo banyoka libumu banyoka longo ba yoga pela mukate pila do banyoka libumba yoki nzala mukate ba yoki miami do na beja ngali maka manyola ko sanga kamar na damsone lipamboli on a lia lipa lipamboli de comment on peut compliquer na damsone lipamboli on comprend si vous alors bango ya ba donc il va simple c'est tout côté ba combo donc il belé donc on parlementaire oui pour yo gozuna télé tu vous parles matin oh rose la télé basoko belamu ekota mais pas tout ça na fetinam soko belamu na Luanda non petit toi soko belamu de soko fere da peut Dimitri ba Gaita Kakuchi bazarias donc petit malon qui sont au talentina mabodoki maimona mission sali bimsum donc ma misu et les bibi donc maimona mission sali bimsum salongo bimsum to kotisi ozo okampela parce que yoga pela pas kotu eza papa bana note papa ba buron pela ozo yoga pela papa yoga pela to kotu yo faut yoga pela ah non mais franchement la ngi la vrai hein qui top forme so on a tikala ngamoko na scène do beta mo ya danser bazate OK au moins que so en saye to betara na en slangila ceux qui début saye to betaka mais ba tout baza a décor ayebi langila ti ba tout on a rebetela ba balangila ba yebi fumate ngambe pe ayoka danser mais alobaka te ninga to développaka na yebi so la beti boroyo la kisi ke magistère peut tout ça na les lombele ma fo magistère city ça makota ko livement chamboza matakani likolongono madame son donc Damson a heavy Damson donc magistère donc ba petit ça Gaëtan ba petit ça Gaëtan Kakuchi baza Karine Makondele bazarias Akonda donc René Makonde ça jouait René Makondele ça jouait donc non franchement to ya na renouveler langi là beta langi mais est-ce qu'il faut banonner la pata ba baklu langi là beta la bango de ba maman autorité morale maman si la bisalu pour mokili oyo tozwa pardon et qui grâce ya maman Marie andimaki kobota Jésus voilà pour balimisa biso maman nde basala biso exactement nga na yeko lela te mais na ko interpeller conseil sa maman si là OK que acteur moko boyo o to sala nati ba négliger ou yo récupérer mais yo ndira c'est ta ka bato basika o bali moi to ze bele kula bu faire so basimiser abeni basimiser mais film là ko tite karaté simiser bon mona simiser na na dévoiler bazora déjà moi avant tout o mabele négliger qui mais on sala biso retour du roi des phénomène de ça la retour du roi à Buki Mikili maman si la paye dans la théâtre azo ressusciter bateau nous basala ki bungalo basala ki ba bungalo na nenga scène bungalo vumanzi mwanka maman si la nana cadeau pesa baba kukuté parlementaire na renouveler langila ba yoga mpela vuma ba ko santa baranga ngai vuma donc ba ko plaire Jacques ba ko seke banza bokungu inkela somo minorité libanda nzila donc pour vendre calminium Nazarias ya biscotte Nazarias ya bilolo Ozaria chouchou play ya bangamelo ya ti ya afika lemba donc chouchou na bango OK ya bangamelo na koti si bangamelo na kati kayen na kati
Merci Yabi beaucoup. ke na lo Kalonji. baboye fe na nga moka na musika. Fe na nga menga. Aruseka fort. Papa Gilles Kassongo, les États-Unis, ba Yannick Mandembe, bana ba États-Unis wana ba vetigana landu matomeni. Ba singa Kalonji mais to ke lengi to mono sur la scène. Ba to ba sepeli. Yo mo pe bando déranger no bando mona. Mais e bano sala nga fona mona na lisuma kasi fo en suzolo ya. Soki en saye to beti ba plan a type sur la page pour la benga page wana RTNC. So a type sur la RTNC to monani. So ka sali na asali lekaye na ndinga ba Norvège biso ba bungalo. Vous comprenez bungalo. So sali lekaye na lekaye di ake. So azongi na ndinga nord. Na ndinga nord Kivu. Allez, Olimwaski. Bungalo. Ah, Bungalo, ouais. David Mangaya, le beau-frère de la République. Alinga mingi. Ya Thierry Monga. Nakata ba Kolwezi. David Mangaya, maman Fanny Cheese. Alinga langila trop. Mutu ba boaki nakata nzembo nzambi. Meilleure vidéo kanaki. Utaki vidéo en site. Na frère na biso. Papa Franck Moulaja. Aboaki na habité de adu boaka. Tabika mon commerce vidéo la meilleure vidéo. C'est-à-dire tozali bakuk boya mbanga bosala nga ba lamuso lisusu ngayo kina omona ba bien ouais na mona pena ba appel ko mozonga ko moi chomo comment fonctionner moi bato ba contact monsieur Elimwa Kivu ma bungalo et puis omona musala ofuza kana scène voilà il faut la kaka apte soko fazer ba sali pe oubliette OK vous avez oublié soko aux Arias aux avez ba chumbukila ba bengali ndina zabu kate ba code ezonga on a kembia. C'est ça aussi. Bakode ezonga, forme ezozonga. Nabi kimasa na ngai la lumi de les tendanciers, alingana la apte. Trezege mo wala mille esprits. Et puis navanda na salara Julio moko leur goga moto na temerité watanabe a préparé martyr. La salle émission mo vite fait fils watine la pour être prêt à mboka lobi. Ah mais on a soda. Alors t'as la sous image ah mbila zongi. Vous comprenez? Donc, les abakouk, nous avons gratté na zongi pour Maman Sila à raisonner. Voilà. Pour pas un, tout ça, ça va 3 minutes. Mais ça filme un épisode. Voilà. Vous comprenez? Na zongi sur les plans scéniques, et ça a plaisir. Ne vous savez pas tout, vous savez pas, on a toujours chouchou ou à qualité. Ngazate ki oboyo te pour la mbila moko bien formé na flatarate na li la répéter ki o soki ndenge ni preuve na ngoto vandi na biso mais les ko ressusciter biso mama si la télé bi bosa tombo na nga a gangi le bona Jésus bosa tombo ya Lazare abendeni Kalonji ministre sors allez prends ton lit et marche les aboué les abakouk. Je suis ressuscité. Qui moi? Au nom des Abakouk. Parce que le voir est la guilla. Ressuscité la guilla. Mortadé là. Asala qui m'a mortadé là. Bazinga batanga ma sali kunda basalami ngale makunda batoire. De bakunda kinga. Mais là l'homme le merco. Asali ganglion. Obi ganglion. A gangi. Wa. Asali ganglion. Mutubile, Bimsum. Do bima. Bimsum. Ngai ma merko na yolo na salo bengali. Bimsum ale jwakata lili lumande lekai. Donc soit mbetu li. Sona ninga langi la lili lumande. Asa prêtre. Oh. Prêtre. Papa lili lumande. Osona langi la. Donc mais ça linga ressuscité c'est li Bimsum non bakouk fo na sengo petit nga j'irai se kanda ve azongi béton ngampou ve azongi donc iboya mbanga ndeki boyamba batutu c'est ça pour ngai tu buti pe musika na ba merci là ba 1900 ba Alpha Bokole ba 1900 Rémi Kilola ba 1900 Titikalu. Vous à l'époque, 1920 na biso après ça ba combien espace. Tout ça la réunion. Major Zolozolo. Vous mona tout ça là ba mère. Ce que ba mère là ba sali ba plan, ba ki na pour ça pe ba
va faire découvrir bato muso sika. C'est ça aussi. Ateki da ba petit belé ba bimi na mona bango na biso les bonbons de si là les bonbons to ndimi. Siko mais ça les retour à l'authenticité. En secteur siko ba biso to sala ki loko to sa bungalo. Mais ko mozongisa donc na senga na baba cook ba ça peut mère na ya pe SB. OK. Il faut na ya pe SB. Parce que demande. Parce que verset les plus courts dans la Bible, c'est Jésus pleurant. Exact. Kalouji pleurant. Na ya pe SB. Pour ba kuna enveloppe. Mosoni. Na biso kuna donc enveloppe à saké. Na SB enveloppe à saké. Enveloppe à Musuni. Na kile mama Ida. Maman Ida il misanga ya seke professionnel mais na bimisika pour sa fierté photo tout baba témoignage. Oui. Maman Ida benga bi ata ba ozo msanga mai soki SB benginga noko picole pikrani na jouer na kindeka be 10 tableaux à 10 ou 9 tableaux mama benge a fini mbongo lokolo ali kaso apesi akita la boui 200 première fois bana théâtre alobi mama bosani asalinga piège abi kalu jina sisi ko tourner maintenant ko kete mama kelete na kende po c'est ce que c'est la asali surtout que mais qui n'importe quoi que maman yango yo abi type si la kei ku droit la tikali a comprendre que ça mbongo nanga abi 209 tableaux de son SB oleli na sepeli Musuni donc kuna caché ya saki tuni obundila na yako te o déjà message qui ngana buka na nanga ba ku baza lokola ba fana wera ba nzoi nde wera zaki na maison mère ba député ba sénateur ba on so ba valider ba valider esili maman yo qui déjà dans quand ça les abakou de SB ils appellent kandaku na biso donc tous les deux ils ont kandaku na biso donc ça le roi maman zaki na 3 immeubles a tongi sur immeuble à sika au moins ndanga zo ya kapé kuna na ndako donc bo bunda boza billionnaire même la film on peut yoza na kati maman pas na kati Serge l'homme parfait au même la gueule et tout donc c'est ça donc kaluji ba mona epenza na leli mabe Serge Luyeye Nzambe ata bosali kasi na zate na pesa ta mai omona na figure kaka na film po ba mona ngapa ba cook na chouchou na bango c'est ça na wumeli mingi merci beaucoup kiteti oyo ebomisa biso nde kwa souffrance botaki kiteti na mi kititi sinanga na taki ba yo na nite na fongo mate oyo abenga ngate na odie pete botaka na kufa pamba na kufa mama na ye na ngana CD donc kitongo ti wapi dai biso eza pe biblique ba bisenga ba kopesa yo imiter précède la gloire non na komango nazaka ko accomplir maloba oza na Bible humilité précède la gloire Matthieu 7:7 demandez on vous donnera on vous ouvrira parce qu'on a frappé na porte na ba komaki mais est-ce que dans ma place nous pas que n'a pas frappé on va comment fermer mais la carte va d'abord il y a fermé là c'est d'abord coquille donc moi compte exact d'abord coup fermé là les kananga OK mais t'es fermé mais chaque jour il y a quand on a fermé OK na carte va ça boulot mais neni bato va sali mais la porte va commis fermé normal kaka ba souhaiter muto asala mpona bato apambolaka na moi na butu exactement misala na ye mpe ezomonana abimisi ndako ya mosuni bato ebele babuki bamire biso bamire ebele ebukani yaya tielanga awa boye ekomaka changer mais nzambe basala makambo na temps oyo alingi aza mwana liloba biso ya liloba tolelaka te parce que mokili eza ya biso au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu tala lelo oyo talanga bazwinga na bopete nyonso mais yana bato 2025 ebandeli bien nasali ba jeûne et prière ba 3 jours barezi tozala na nzambe te yana banzele mosusu tozwa mpe boye baki bamissionnaire banzele mosusu bayelaka bato na succès bamissionnaire ya diable yana banzele mosusu yo ebi okaka eza nango bosana nango akosa leka ok ye azwanga solo soki odecevoir ye akomolakela yo akomotiela otolo na douche motakalani na wc mwana mobali oyo bozo comprendre moto so okabela elamba
akina elamba na ndenge ya mabe akina pe place mabe na ba famille na ba quartier na ba boulot otaka na bilamba ne bungi eke wapi surtout la maison na ko la jeûne de prière il y a 3 jours première fois na botama na jeûner 3 jours mais bato ba jeûner faut féliciter bango ba makasi bato ba jeûnaka ba makasi nzambe mafo akopesa mitema bango penza baposa mitema premier jour alors betango deuxième jour on va betango sec maïté ni Damson donc bongolo wai siko père spirituel nanga pesa musika na boma to sala prai na ndinga chumbukila na ndinga mubengai premier jour karaoke dans sa majesté Télès deuxième journalier karaoke to comme siko 0 et pour comme troisième jour Père Jacques na leli papa na kufa siko comme 12 na kufa tu te comme 12 na ça daichu daichu il y a mais là 4 lits pendant 0 heure donc il y a ba prière tout ça là qui dans ba fongola banzela au bon résultat na moni ba résultat les abakok voilà ba commenter ba linginga makama lobi très profond si et puis il y a un témoignage il faut na na cher il y a un autre témoignage il faut fortifier pour moi là si tu n'as pas été belé batala exactement oui bon tellement makambo no qui appelé bayaya moi c'est nobima naï c'est ça aussi mutu ozo mona bolingo ça c'est ça ko ça leka ya considérer ngo c'est ça là yo ça no que au destifoirier au comment sujet ko lela naï au mona bola muté ozi peta bato Damsonné Pelé là de la BGL Argentine il y a Carlos c'était assez normal pour bato tout bayoka on est dans aussi petit mot tu vois fanatique na bimani na otia rien obimi nae otia la carte otia ta la tite na tongo mola kwa kene nzela wana ala kilao kango pe kanga ngana ina petit mot azo zemi na ndenge na yanga kuna yeba tia témoignage nanga azo zemi abengi ngape ngana mwika alikuwa pita ninga kualanga apitoka na azuka kufanga imuni ka ngidi moko eko bachekefala bazimu bindeni nzoka pona eza zema solo akenda misala nae alongola zemi abanda kos donc alakela ngati na bamalewa bawenze de soka mela mai ola kilanga so akes de amona maite kaka boye eloko Nzambe tolo nanga Nzambe makila nanga je comprends mana ignora mais na ba prai ebimi que Petrus moro boye ela mutu ba la kombo na yo bazongi so pena ozongi quoi makamutu ya ba 2004 ebimi mais père abeti ngango Kalouji pleurer Jacques oleli absinga muni batu susu na bo jeunesse tout ça la berère rebelle auto ignorera et rattrapera biso voilà mais tellement qu'il balate tozana mutu oyo akufa pona biso makila na ye et makila nyonso et futaka ba nyongo nyonso voilà c'est le sang de Jésus vous comprenez abina ngatu bela kaka makila na Yesu ebongwa na mbongo ekende ko futa nyongo wana po yo se ko libala te yobika kana waka ko salika or pas na ye ezaki makambo mais arabe mutu bono ko kabela ali ape mo mutu kina ope encore ça na ba référence na été totinda siko makila la Yesu ekende ko longola ba plan wana mutu kabela bilamba wana bato sala boye ofanika nyo yoka mutu mona te on a contact na yazo betanga ba plan Dieu parle nzamba zali arrivé là batu na sola arrivé là ba plan na beti ba poi nanga na beti ba poi nanga abela bon ti kasko to la soko nzambe aba do sala donc les abakou ba yambi avec honneur on a ça qui nanga et puis ba bakou ba za comme la Bible les sous na sala ki nanga yi mais ba mona ngate
yango faire alelaka bazwa elongi na nga batango ya dragon po babebisanga papa ya caprice kame malembe di pourquoi vous comprenez baoza face na bakangi yango kitenda noir bamona yo te yozomona bato bamona yo te oke mbata bo bapesi bato tu yo bapesi yo te yana bato bakamona ekomelaka bango bakamela bato basampa yo badesa mais c'est comme yo aussi disent oh vous comprenez c'est ça yango elongi na ekoma nani nayebisi yo c'est ça na bafamille mpo tobotama nango mpe na biposta posa na bastati bakomana soso kuta bawana nazoteya bino bandeko na nga discrétion bamemi na bango yo komema na rutana okangi no photo kaka yo bamemi na bango yo okangi no video matalana oposte cousine moko boye ndoko moko boye koko na bino moko boye papa leki moko boye atali stati mwana ya bongi ngana omela mai ya lobo awa nalipa na bikedi ye kuna tie pizza ayibi te kutu ke bamemaki na bango yo ya komema kutu ale abandi ko abandi olakela yo nzambe suga vous comprenez bastati oyo yango azalaka contre moto abela apiblie bazokiso mai opiblie nana azotala siko stati wana mitema bato oyo to bato bakabelo bamoni kobela wana oyiba mbongo wana c'est ça aussi tamaka misho asala biso ozomona mbongo ya mabe akabela musicien filme oyo tosali oyo mamundele eza vraiment mateya eteya bato ebele eteya vraiment bato ebele filme oyo mamundele bamusicien balingi komona mwasi petro naza na makambo mutu baoteka makala mpona bango mais ana iphone 18 azongo ata kuza chance yango nzali pa pesa ape chance mais nayebisi yo makambo eza na témoigner molamu ya nzambe na témoigner délivrance oyo nauti nango ya makambo nazalaki nango pai nasebeti bagene dela siko efongwami ozomona ye mutu obengi nga nakoyebi teke bareseau obenga nga ke filme bato basepeli babengi yo na comprendre que mutu so asambeli azela kaka abomona bamiracle mo bekwei likolo te ezalaka babiloko yango bapote mofongoma mokani aleki awa nazo bapele mpona apesa nimero mutu to abenga nga nazonga awa nabake mutu babengaki nga pata yeke mission voilà après film wana bojona bapapa simise ekota liso tobengo voilà cestadire batémoignage na nga siko yango ebandi voilà ninga napambola mpe anse luzolo oyo atikaka biso te voilà vraiment aza lokola héritier watanabe anse luzolo na théâtre aza lokola héritier souci ya anse alingaka bato tu bazalaka na ye bazala bien voilà yango efongoli baprésident ebele lelo motema lelo lisboy bakende italie esengeli bamakambo boye ezala kejobo azobunda mpo bana comédien baya oyo babandeko ne te nazobunda mpo baya eloko asala gabriel tala eloko asala sere na biso gabriel anga asala mpe fe na biso gau mpe ezali mpe comprendre lelo bagérémie aotambola na basere thérésia mais là thérèse abandi théâtre jérémie et berceau de l'humanité mais lelo jérémie mutu amemi sere thérésia na mutune wana turquie baotambola partout bafani katalea aza mpe mbiaka na théâtre mais avant na ye na jérémie aza kose retrouver mais ngai nayengaka mpe toza so na anse oyo toboki ngunda toboka ngunda pa anse akomi pays to ndeni akomi province ya paris akomi lyon akomi toulouse to akomi nini eza ke azali na amour ya bato na ye voilà toza mpe vrai envers ye c'est ça. Voilà, merci beaucoup Kaluchi. Ah, comme mutu na ye. Voilà. On dit les manzaka. Akama na wera na it. Asa ko se retrouver. C'est ça. Mais na ngana pesa conseil. Na ba ndono so théâtre. Ba so sa mutatimba a comprendre na lobi na ye. Bo pesa confiance te. Na bato ba libanda to musika. La obenga ka mutu moko boye, bolinga boule. Pour aya kofinga ba collègue na yo yebaki enregistraka yo ndeko nanga mwasi oza kombo munene na mboka na minutes oyo wa kombo mais okopiraka na mutu moko alibanda mboka opesa ke ba information yo okonfia ye mais nde bosolaka na ye ya enregistraka yo
aosala kaka mokobo obebana abimisa babiloko tout oyo bosolola bamission nyonso oyo otinda ye banews nyonso oyo opesa ye aa nango na telefone azelaka mokolo oyo bobebana mpo atanda mpo avideo na flashe kaka mokie ezalaka ainsi dit l'éternel voilà Kalouji numéro de téléphone quelques dédicaces to kabana comme pena na Vraiment, en tout cas merci penza na ndenge disposer ta na remercier yo makasi barezi nalakisi ke tuuti musika mpo yo leketu ke vipanda oza vraiment bamela oyo toyebani vraiment donc de tout sauf rien c'est ça merci na pele na yo voilà yo kutu ngai naya lobi nalobi te lelo nga loka mino abraham lelo elala te pembe pembe elala te ya lelo omema ngo lobi te te yo nde lobi ke yo okoma lobi nayebiso nde oyebi ke lobi oza bato ya nzambe ekoyela olobi oyebi donc oyo lelo osala ngo lelo nayebisa o elobi ekomi projet nde mobikisa olobaka tomorrow is dark na anglais lobi eza molili voilà si mobikisi qui m'a appris cette langage tomorrow is dark donc lobi eza molili ok vraiment bakupi mbo nanga telefone yango oyo plus 243 Eric Mandala po akomi code ya mboka ah bon pozalaka ye na ya wili alongwa code ya mboka kuma code mondial sikoyo nga na tie nanga plus 243 Eric Mandala les docteurs des ignorants 89 64 36 268 89 64 36 268 la dédiée émission où la famille Kazu Mobimba, maman Julie Kazu, maman Chantal, maman Del, David Beckham, Kazu, Levé Bernard, la dédiée émission et puis nous avons sonné baba coupe nyoso. La dédiée émission où vous manifester. Na mona maki boka vraiment autorité morale na biso mama Sila. Et vraiment mon vieux Gilles Kassongo na États-Unis, papa Rosabelle Nzambi. BBC Lukamba binemi pe Sila na limbisi na ngabi lime Sili nango. Mana mona Nzambi na kene binemi ngo ti wapi. Na bona binemi ngo. Bolobani. To lobani na biso. Et puis on bosse na té là où repose la confiance de Charlie Prince. Oui, Baki. Charlie Prince ou Abisso? Ouais, oui. Ok. Oh, attends, comment mériter? Bon. Temple du plaisir, Astrid Moulenda. Astrid Moulenda, Temple du plaisir, il y a Charlie Prince. Naebi mais en temple. Na PCP Babote. Trezege Mouala Wala Ishimata. Masananga. Fifi si wala na kata Paris. Na robosa na te David Mumbele. Wala batu nanga ba David Mumbele. Na sala de bisona bango ni kenyema. Ba koyambanga na Paris. OK. Ba masananga ba zebele. Baza avec un solution tout est possible. Tout est possible. Parce que tu primaire pas na Nzambe. Donc il est à Nzambe. Ah oui. Na na yebaki ke nana okende pota ba kuma pou. Laissez le temps au temps. C'est ça. Ça dit pas tout. Dans le boss on appelle c'est la Lumido, les tendanciers. Basé belé to là. Basé belé. Mon colonel Popol Bokele, il y a maman Gigi. Popol Bokele, il y a maman Gigi. Tu peux se dire c'est luta. Pour Nzambe, Azarias na biscotte. Asa la biso Balotelli. Tu vendam na Calmenium. Le bilo ya Nzambe, le lombe le pays ya Nzambe. Vraiment na Donabé Jabatu Toulouse. Merci Mampata Motema, il y avait Nabiso Wera Son qui est le roi de la forêt. Merci beaucoup Kalouji, c'était un réel plaisir de partager ce bon moment ensemble. En tout cas, na CP une émission où on c'est bino ngamo naza fan émission. Donc Kalouji Alexis kaza vraiment. Écoute ma page. Nyo se kota ba okata. Déjà ba coupe déjà ba ngomo ba kolo ba page ba ça na chou baza on a ba TikTok. Maman Chocolate, puis Maman Nadine Makies à Bakouka Vie, tout ça na grâce de SB Zoom, Sabrina Zoom, ma page n'a plus sur na bossa silicaté s'il vous plaît. En tout cas, Eroko ta par-ci par-là, mais bande quoi TikTok bo sur ka ata moi moukié et puis boche lien, botindi batu ba autant na YouTube et ça là vraiment bien parce que moi TikTok on dirait moi loyenge ba eko baby ça. Moi
cop na biso koto et ça n'a pas trop bien. Donc voilà. Excusez. Merci à Martinez, merci à toutes les personnes à Talibiso. Bon, là, c'est pendant que l'autre qui est bozaki belé. Ça vrai bien. Merci à tout le monde. Bon, Talibiso numéro affiché dans l'écran. Oh, on a besoin de numéro à Kalouji. Ce qui bien une émission. Comme l'inga ka annoncé de le numéro ya Kalouji zana anytime. Donc, Azar on a très disponible pour la batutu boyoki. Abakubo memassou message et pas mams et ça là très bien. Donc, merci à toutes ces personnes. Merci à maman Mimi Ndoumé, Mimi, ma maman chérie. Ndoumé, Mimi, Babizou et Belé, Nayo. Babizou et Belé, na Shekina Vumbi, qui te repéta et qui te repé Marambutu. Maman de Tidembo, Madembo. Ono tete la ke Mafumbe, Madembo. Babizou et Belé, Nayo. Maman Bizi Mondele, maman présidente à Force Tranquille. Oui, maman Bizi Mondele. Mi balé le roi yo tisiko azate Yannick Chamba Godson bon samboka Masaranga Star Braza salut na yo. En tout cas je vous portez-vous bien pardon, je vous prends congé et je vous dis bye bye et restez connectés. Ciao toujours. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa ozana besoin olia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin nalia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin nalia madesu nazala besoin nalia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnon Soza a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku nduda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kin Marché avenue Zakanasima Kin Marché Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance c'est à gogo, au lieu bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place P à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lieu au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise.
Bisous bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia kotonda 100% bio. Soki oza besoin basalela yo surprise ya anniversaire. Oza na poto, oza na Afrique. Oza besoin sala mama na bino, papa na bino, mwana na yo, copine na yo, copain na yo, lesi na yo. Oza le surprise anniversaire ba biso oza na Roni Events. Roni Events eza wana pona bino nyonso. Roni Events eza wana so oza besoin basala bino surprise na mbongo mukie. Ba osala bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osala bino surprise maintenant zo illustré lenga. Bomona Roni Events eza wana partout. Partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na Sima Ina. Donc bazan a 2 adresses. Tous en besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Events eza wana pona bino nyonso so po bino okeneka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Brango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, bazan meilleur. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. awa nzamina nayebi tusiku shuba kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. Napesi wawa. Zaya, 1 minute. Opiso tumu na pataja za telefo. Biso mba biso mbongo na nzela. Kama mbara yo tumelinga mbongo ya mwasi. Yule mandeto leo kwa baraka. Bana okatanga pe bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Akemba Oko che. Bazui. Soki pe kona ba che. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. Dans la poto, dans la maison, ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène na ngolo babonde de Rolex ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko Laksabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo, c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote so penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko
so zandis maboko noir awa ou bien misaki on peut utiliser pe oyo tozana ba gamme nyonso ba gommage ba lotion ba lait donc si vous êtes intéressé contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.